olobi tikala sala oye koya eyo yango oyo eye tala makolo mayo soki masimbi mabele malamu yo moyindo tikama beto anda bavala lobiko ya solo ejali kuna esika mosusu ejali te oye kopesa lobiko na bato esika mosusu eboto esika mosusu ezali te oyo ekopesaka lobiko. Bible lobi ete mwana wana soki azali veuf, soki mwasi wana soki azali veuve, mwana wana soki azali orphelin, yo ozwi soin ya mwana oyo akobenga yo papa. Eske solo yo mtobota ye? Mwasi oyo asili kokufela mobali akobenga ma veuve. Enatanga abenga mi veuve, yo sungiye mwasi wana akomi mwasi na yo. Eske obala kiye na mbongo? Banzembo mingi bandeko kimbangisa bayembaka soki okozwango d'une manière physique sanke okota na molimo sanke ososola makasi ya solo okotika na yo koyeba pete de quoi il s'agit okozwango lokola aventure mais attendez avenir futur vérité ekorattrape yo kaka. Eboto na bandeko ya Congo bozali kolanda ngai na minute oyo. Lelo tozali samedi le 15 na ngonga ya kitoko na biso na États-Unis to bandi émission oyo avant mingi. D'habitude samedi to bandaka na 14h bandeko bele lelo bakokota na retard parce que bazo kanisa ete to banda 14h no lelo zo banda avant parce que mpoke tozali kolobela ezali un peu makasi mingi ezali mpoke oyo tozo ata na biso parce que eko sungaka bandeko oyo balanda yango bazwaki information oyo na bandeko oyo pe bazwaki information yango te mena molimo lokola bapapa simo kimbango bayebaki deja makamba code noir batelemaki yango batimbelaki yango deja te batelemisaki bato na mokili po ete bakoka kolanda bamindele te bakeba na mindele na ndenge basi baprograma bakode ya ndenge na ndenge oyo ezali kokonza biso bayindo. Alors section ya mpoko lelo yo ekotourne mingi sur makambo etali code noir na ba article oyo etali kaka mbongo, économie, commerce. Pourquoi mbongo, pourquoi économie, pourquoi commerce? Simplement parce que parmi ba pouvoir oyo mboka nyonso il faut kozanango ba mboka mususu ekoma ba grande puissance simplement parce que côté économie, côté mbongo bazali très puissant. Ba mususu côté imperium parce que bazali makasi na masasi neska ba URSS na tango wana ba mbongo ezalaki te mais le fisque bazali na ba force militaire akosakana te URSS abangisa mokili. Ba grec na Moyen-Orient likoloka ya intellectualisme pouvoir scientifique bazalaka nango baningisa pe mokili. Roma tina data lelo likolo ya puissance religieuse bazali na yango na banza Vatican eza ko représenter Italie eza toujours une force. Tout ceci elingi koloba ete mboka na bino il faut ezala lokola oyo Bible elobi ete même si okokino kosala musala ya munene te problème ezali te mais ata musala ya muke oyo okoki ko réussir kosala na vie sala yango kitoko. Chaque pays il faut découvrir force na yango. Chaque pays il faut découvrir secret na yango mpo ete ebima ne fût-ce que moi réputation nasima ya don to ya talent on va découvrir qui est quand ya Brésil par exemple Brésil oyoka kaete na côté sport baza premier na côté football simplement parce que bazali ko exploiter comme il faut ba dona bango ya côté sport et Brésil na data lelo ezana force wana na côté sport et yebani na ba Jeux olympiques na ba sport international que à Brésil. Voilà pourquoi toza koyaka na émission oya Code Noir pour être mwana ya Congo o continuer un peu koyeba place nini yango oyo force na ezali mais force yango eza ko tourner te eza ko tetukate eza ko biwa na monde te simplement parce que toza na ba erreur moko to ba kotsa biso philosophie moko boye oyo yo yebaka te pe na yebaka te mais tango yebi yango zwa responsabilité po yeba comment okobimela.
parmi ba makambo yango awa tolobelaki côté puissance religieuse, côté mentalité mère, c'est biso ba noir na mokili, ba mindele ba wela ki d'abord première section wana ya ko konza biso d'abord mentalement, religieusement, spirituellement, ba zwa ki biso na côté wana. Tolobeli yango côté wana, to silisaki yango déjà. Maintenant peut-être to silisi yango te mais oya ko linga a reprendre ba section oya comprendre ki te to zana tana biso to kolobela yango. Deuxième section baye ko tombola baye ko mo ete okoti ko diriger batute soko za na mbongo te mon solo dinero awa na banza makambo etali mbongo ba mama ebele bayebi yango ke soki mobali wana ba mona za na mali bumune munene alata kana kitoko on suppose d'abord que azana mbongo si bien que ba mabumu susu obiso to benga kana mbanza ngo doti mais bazali quand même bazali te soki amona ki mobali azana mali bumuna ye comparé na oyo yanga za mbwana mtaka pla akinsidikiti azana l'arte mon solo bayebi ete mon solo ezali puissance biso nyonso mpe toyebi ete mbongo ezali na puissance yango wana moto moyindo soki tokoki kotravaye na kota mbongo aza na bacondition mbongo te sasa ye mpe tokozwa ye makambo yango tokolobela baarticle oyo mpo toyeba koma moto moyindo badominiki biso na makambo etali mbongo mais surtout yo congolais yebaka ete code noir na ndenge mingi baza koloba eza histoire tika oyeba ete soki code noir ezalaki histoire to ezali histoire parce que bamboka mosusu basi babima deja na code noir wana ingeta eboto mpona bango mais mpona yo congolais ntango na mutu ete debi ya code noir soko kozala prudent te c'est à moi de vous informer que nanu kute bandi te. Et ce que c'est bandit, c'est à moi de vous informer que malgré la richesse yango, le Congo c'est le dernier pays du monde. Pour comprendre, et ce qui yo osa ko sala ka erreur à croire que code noir c'est de l'histoire, tous on a besoin yango te. Yo Congolais nanu kuto continue la programmation code noir te. Alléluia. C'est très lamentable. Mbongo katu zali ko lobela, mi katu na biso to siliko yeba ete à travers mbongo okoyiko somba n'importe quoi, okoyiko somba même pouvoir, okoyiko somba même kiti. Place au balobilaka ete kimfumu bie kwa kinganga c'est moi. Toyemba wana banzemu na biso kimbangise oyo lobaka ete okino okoma mokonzi par élection, par choix, par volonté ya mutu ya komisa kyope mokonzi kapita ya wenze parce que bozana ba relation familiale, seme kina yobo ena boki yango ezoko lekaka entre bango yimbulunda baona bango wana. Baza ko bie kaka bango. Mais kinganga c'est moi. Et ngelo bete okoki jamais comme prophète tonganga par nomination, par décret présidentiel, par décret ya force moko jamais. Il faut avoir une certaine naissance ya badon wana et la yo. Diangona ba benga c'est moi. Et ngelo bete ya kobota mela. Biloko yo tokolobela yango. Mais surtout après que émission oyo na section oyo to CDC peut-être lobby soto iko forcer ba coordination ba article tina 60 CDC yango na ko mettre ko profiter pe pona ko introduire bino ete ba makabo nyonso tozali ko lobelaka awa batu bazali oyo ba vivaki na time mfumukimbangu bandimaki pe mfumukimbangu te tango azalaki kopesa ba message oyo ya komato bima na bokonzami na se ya code noir ya bamindele oyo na ba angle ya ndenge na ndenge na tana bango ya 1921 wana mais na tan wana bango tan bakomi ba mikolo indépendance ye baye comprendre te mbuta oyo azalaki na mwa muke na raison mais déjà tango azako loba yango seri wana era wana epasa mais na tan na biso les années 60, il va non en quelque. Zwatana yo, okile kotala, oko comprendre ete na mikolo epe muntu azali, oya lobela ki pe biso déjà ba mbule ba trouble nyo sali ko yela biso na Congo. Azali. Et sans plus tarder na ko yebisa bino cheye mutu yango, ce n'était rien d'autre que papa ya ngenda kuntima le vrai fils ya suka ya yemei papa Simo Kimbangu. Koza na presete mais merci pour la bande ko oyo ba evanda yaka neti ngai na pemena ba mbuta oyo nkamba ba kimbangise te mais ba tebele oyo ba sali pe ba recherche na bango comme par hasard na bilulu ya milili ya kala ba vidéo oyo zaka noir sur blanc ya ba 1950 1960 ba zupe tana bango ya koya kotiaka biloko oyo wapi na YouTube
eningi oloba te oyo eza su histoire te eza su ekende tanga livre mais naza ko invité yo na émission nanga ekolanda après code noir zwa tana yo kende kolanda beta kombo ya Diangenda na kati ya YouTube zwa tana yo landa ba discours ba masolo nyonso Fumu Diangenda aloba ateya quelque part eza na Lubumbashi eza na Porto eza na Congo eza na n'importe quelle place na monde o nyonso video oyiko benda ya kombo ya Diangenda que Diangenda parle Diangenda donne un message zwila ngai message wana zwata na yo koma yango sala recherche na yo critique yango émission eza ko yanga izambwana na se porter garant ya kozala avocat ya Papa Diangenda pour vous dire que o nyonso abambaka Papa Diangenda mabanga na data lelo yo comparé na mutu abambaki Diangenda mabanga o azaki na accès ya ba video ya ba message ya Fumu Diangenda te yo mwana Congo lelo précisément yo mwana diaspora ozana ba outillage nyonso oyo okoki ko salela pozwa media information la vraie information ya mutu ayebi sote yo moko yoki na matoyi na yo naza ko inviter yo kota na YouTube benda ba masolo ya bato ndenge na ndenge batie biloko Papa Diangenda soki okubamba Papa Diangenda libanga wana ngamu na kozango parce que je suis un avocat je me présente comme un avocat défenseur ya Papa Diangenda pour vous dire que la même œuvre Papa na abandaka la même œuvre maintenant angle mususu qui est angle yo à peine fongoli misu ya bana kolobelaka moto moindo tu verras que l'église kimbangiste même si ba fongoli Bible ba kolobela Jésus ba kolobela Nzambe na seconde ceux qui ba kozwa 5 minutes peut-être 1 minute ba kolobela Nzambe ba kolobela Jésus les 4 autres minutes ezali makam oyo yo mwana diaspora mwana Congo zo kolobaka mikolo yo moindo bamindele baindo ba colonialisme tout ce que message à kimbangiste précisément na fondation ya Papa Diangenda abandaki église ya kimbangiste oyo tobengi lelo yo ya nkamba oyo lataka vert blanc tout ce que Papa Diangenda asala musala wana yo olingo ya kobakisa yango olingo ya kosala yango je regrette que olingo tonga fondation ya sika ou bien okende kobakisa ba brique na yo likolo fondation oyo Diangenda atonga déjà émission na après code noir tokolobela yango je me porte garant à la kimbangiste ya non kimbangiste na promettre bino que semaine prochaine tokolobela makolo ya Papa Diangenda soki yango te yo kobata lelo ngola takazaka wana mais dans l'entretemps tu ne veux pas aussi faire des recherches pour savoir est-ce que likambo na sala mutu si asala on déjà azali c'est là que nous perdons notre temps na ba technologie ebele ba chinois bazozela te ba découvrir ordinateur mutuka tonini bazozela yo mutu kozwa tano ya tro ya kosala ba recherche ça prend du temps de l'argent pour ça la recherche mais une fois que la recherche est sortie et que le produit est déjà là c'est facile à en modifier bouton à gauche yotaka à droite et puis on te dit quand même mutu asala yango c'est ce que les Chinois sont en train de faire yo combattant lelo liko litena makama Congo libérons le Congo de Mfumu Kimbangu est-ce que tu veux libérer ce pays là d'une manière initiale que yo mutongo banda litango lelo yo po banda na ba fondation yo moko na ba principe yo moko ou bien cette libération avait déjà commencé et qu'il faut rentrer à la source pour que nous yo yeba ba bandela wapi po yo ko bakisa un plus na yo po peso place parce que la fondation est très solide makambo oyo prépare-toi mais Oesi motema makasi moindo yolobi tikala sala oyeko ya eya yango oyo eye tala makolo mayo soki masimbi mabele malamu yo moindo yo jali na miso yako kufa yo nomi nazali komona balobi na yo tika mabe yo moni pamba
lobiko ya solo ezali kuna esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato tika mabele tolanda bamvala lobiko ya solo ezali kuna esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato tika 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 mabe endeko okokufa liwa eye na mokili endeko ezali ya somo oyo azali komona alobi botika mabe tika 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 mabe endeko okokufa liwa eye na mokili endeko ezali ya somo oyo azali komona alobi botika mabe tika mabe tolanda bamvala lobiko ya solo ezali kuna esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato esika mosusu ezali te oyo ekopesa lobiko na bato